Machala. Oui, bonjour mon frère. Oui, tout le monde est ici Premier ministre, Nakati Yamboka Nabiso. Alors vos impressions par rapport à la nomination, il y a professeur Ilunga Sylvestre. Bon, le coup la biso à Jalamuka, tu sais que nous Kabila, Olive, Chadari. Mais le Tomoni, Moluba, Ana, Félix, Ana, Otobako Yine, mais Tomoni Makamazo, Anango, le coup la Ngana, Motima Kumu Kitamuke Muke. Tomoni Keno, Ache Moto, Biso Tobako Zela Keno, Achae. Bon, en tout cas, tu vas faire merci. Namba Kuna Biso, Nazo Bombate, donc. Donc c'est aussi dans la foule là ayani ka pas fait soit travailler ensemble pour beaucoup de temps. Bon ngalo na kamu kuna foule so aboyi ko sala ngabe na oboya so ya lingi to travailler na pays. Bon, avec 73 ans d'âge, Joanne est déjà âge moi papa là responsable à Rosala moi na Robang à Rosala ba maramusu sa mabepo na minute to dans la régime to ko marawanate na minute to dans état de droit. Au sali mabe bolo konde rojije. Il est jugé. Bolo konde rojije. Il peut so mekimbe ba ba koti bolo. Mekimbe ba koti bolo komende wana bato kanga e banini. Pour la détournement diamant batu. To éviter so menda romi diamantifère to éviter. To yebiete bo basere pe à travailler basere sera Mobutu biso to la raté. Mais le col là tout ba le bien azamala mu à travailler bien biso peut te souhaiter bonne chance. À travailler pour l'intérêt peuple congolais. Nous avons le peuple d'abord. Très bien. Nous avons bien à travailler pour l'intérêt. Nous va se retrouver dans Mboka. Dollar et Kita, va se retrouver below tu Kita. Alors par rapport à âge naé 73 ans, ils ont embêté. Bon, âge ils ont un problème mais Moutou est ça là. Très bien. Âge ils ont un problème tout le monde a un mukolo mais Moutou est ça là. D'ailleurs biso to souhaite que Mouta modèle là pour travailler bien. Ba jeune garçon va là ba posa makamwe belé ko yiba ko tonga ba immeuble. Ça là donc ça là n'importe quoi. Il y a monde de pêcher chance à travailler pour l'intérêt na biso. Bienvenue sur clubwa.com. Merci parce que vous avez besoin d'un épisode de partout. Et c'est parce que vous êtes fidèle à la chaîne Abisso clubwa.com. En tout cas, nous avons mis sur le canal nomination du Premier ministre. Dans Congo, il y a Sylvestre Ilunga. En tout cas, Sylvestre Ilunga, c'est lui le premier nouveau, le tout nouveau Premier ministre. Il y a mandat, il y a président Félix Antoine Tshisekedi. En tout cas, il est qui, M. Sylvestre Ilunga? Il est justement l'un des membres, l'un des cadres de la PPRD. PPRD, vous avez dit, bon, parti cher, il y a M. Joseph Kabila et puis ils membre sous parce que PPRD appelle son membre dans la FCC toujours autorité morale on a toujours M. Joseph Kabila. Alors comment ça s'est passé justement dans une coalition parce que quand sa majorité a été il a fallu au président de la République à Pesa Bongo Kombo au chef de l'État Félix Amekabon qu'on nommé Premier ministre et après avoir collé Kalamon Bilinga Albert Yuma Jean Bouyou et tout consort ce qui se disait oui ben pas autant moi mingi mais en fin de compte trouver Bongo nouveau Premier ministre Ozabongo Sylvestre Ilunga où il a eu confiance à chef de l'État. En tout cas, tout ça dans le quartier général il y a PPRD justement pour nous interroger au cadre il y a PPRD par rapport à la nomination. Est-ce que les nominations sont fantaisistes, soit fanatiques, mais si c'est comment, si vraiment les choix répondent justement aux besoins de la population, si aussi les choix aussi répondent justement aux besoins de la coalition. Mais nous sentons que oui, le choix a répondu aux besoins de la coalition, justement parce que c'est le chef de l'État qui a nommé le Premier ministre. Restez branchés, vous allez suivre en intégralité l'ambiance qui règne au syndicat général à PPRD, na kati ya commune à Gombe bien sûr, autorité to lobisa bango to mekampe koyoka ndeni bango apé sa makanisi na bango. Marquis Nassima caméra, merci beaucoup, restez branchés et suivez. Machala. Oui, bonjour mon frère. Oui, tout le monde va ici Premier ministre na kati ya Yamboka Nabiso. Alors vos impressions par rapport à la nomination il y a professeur Ilunga Sylvestre. Azamo Namboka, à Congolais. Je crois que CV est plus éloquent. Et surtout c'est Toza Parti Moko, le PPRD. Azamoko est cadre à Parti Nabiso. Et Azamoko est cadre à FCC. Donc tout ce qu'on attend de lui, Ezalik, à Salake.
coalition FCC chez a vraiment raffermi. À ça, l'intention est de FCC. De voir Nabiso Batapé perdre et ses alliés que les autres teams d'Abiso tout soutenir vision chef de l'État. Et ça, de façon à ce que quand il faudra passer à la caisse, nous n'ayons pas de remords à présenter notre bilan qui ne pourra qu'être positif. Donc nous lui souhaitons bonne chance et nous sommes prêts à le soutenir. Et tel que déjà Tsobanek a soutenir vision chef de l'État. Donc notre leader, que Joseph Kabila Kabanga, était plus que clair. Il faut soutenir la vision du chef de l'État. En tout cas, c'est un bon choix parce que tout le monde est ambassadeur, que non, j'ai trouvé le Premier ministre. On peut dire que non, la coalition est vraiment très kitoko. C'est un bon choix parce que personnellement, je suis un ancien fonctionnaire de l'État. Je suis un ancien mandataire public. Donc, ce professeur, je le connais depuis longtemps. Et surtout que j'ai aussi fréquenté la faculté des sciences économiques. Ouais, puis ici, après ça court. Donc, il a le gabarit. Il a le gabarit. Je crois maintenant c'est aux politiques que nous sommes de nous soutenir de façon à ce que le social, état de droit, et ça l'a vraiment concrétisé, quoi. Merci beaucoup, M. Claude Machel. C'est moi qui vraiment. Mbote. Moni Bongo, Moko et Mamba PPRD, le professeur Sylvestre Ilunga, Bimbongo, Premier ministre de Kassambo Nabiso. Alors, message européen à la population peut impressionner les Andengeni comme étant aussi moins Mboka Oyo, aux appels à Kassambo Nabiso. Impression c'est Moko, tous en état de droit. État de droit est le but de respecter Mibeko. Par rapport à respect à Mibeko, de remercier le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, pour la saluer la Constitution. Évidemment, FCC cache tous en coalition. Mais dans le cadre de la coalition, la Constitution est lobby que le Premier ministre a dans la coalition majoritaire. Et par rapport à poids politique qui a PPRD, ce n'est que normal que le Premier ministre a outé pas na biso. Simplement, na la population boue. Mboka tonga magala mutu moko te. Ndenge totonga ki na Joseph Kabila Kabange to tchaki maboko. Ndenge moko na président Félix Antoine Tshisekedi to tchaye maboko. Biso PPRD biso FCC to l'accès déjà exemple to tchaye maboko déjà na premier ministre oyo to désigné o yepe andimi o yepe anommé. Donc biso so ba la Congo to telema elongo na bakonzi ya mboka to tonga Congo na biso ba conflit na ba polémique eza na place te. Merci beaucoup madame. Ça fait la joie de tous les Congolais. C'était attendu par tout le monde. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ça fait non seulement ma joie, mais la joie de l'ensemble de la population congolaise. Merci. Bonjour papa. Bonjour papa. Bonne santé. Santé va bien. Comment on papa? Jean Moutombo. Papa Jean Moutombo, Olanda qui bongo nomination ya Premier ministre Sylvestre Ilunga. Ben prochaine année ni papa. Impression nangai eza bien, eza choix mokonzi. Oui. Na par rapport na bateau, il fallait qu'il base à la Premier ministre au biso to s'attendait ki na ba biso ba congolais. Mais tout le monde qui mokonzi beti biso ba la likolo. Très bien. Au biso to yeba ki te ki to s'attendait ki na musu mais tout le monde mutu musu abimi. Donc oyo ki marquer na terrain kimia donc il y a ça pour la division mokonzi. Donc le Kinois bo sepé na kasa shoana, bo sepé na shoana. To sepé na sans problème pour eza choix mokonzi. Bo so mokonzi lui ki yewana. Ce que ça mutu musu en tout cas, merci beaucoup papa Jean Moutombo. Oui, on continue toujours dans le micro baladea papa. Oko pousse na to solo la momuke papa Mbote. Mbote père. T'as la caméra, t'as l'un des Marquis, tout le monde a eu une nomination Premier ministre yo au moni ondengeni. Bon, to sepeli nango eza choix mokonzia. Ya mutu eza ta la pour intérêt à peuple congolais. To yebiete bo ba seré pas travail ba sera Mobutu biso to la raté. Mais le col là tout ba le bien azama là mu à travailler bien biso peut te souhaiter bonne chance. À travailler pour intérêt à peuple congolais. Nous avons le peuple d'abord. Très bien. Nous avons au soin de biso yangwana. Aya mala mu peto ya bien à travailler pour l'intérêt mutunyo ça se retrouver dans Mboka dollar et kita ba se retrouver bilo tu kita. Alors par rapport à âge naé 73 ans, ils ont m'embêté. Bon, âge ils ont un problème mais mutu est ça là. Très bien. Âge ils ont un problème tout le monde a mukolo mais mutu est ça là. D'ailleurs biso to souhaita ki muta modèle là pour travailler bien. Ba jeune garçon ba za ba posa makamwe belé ko yiba ko tonga ba immeuble
kosala donc kosala ba n'importe quoi yango nde to pêcher chance à travailler pour l'intérêt na biso. Merci beaucoup. Tu peux essayer chance pour travailler pour l'intérêt na biso. Merci beaucoup papa. Tous autres continuer toujours un micro balader papa pe mso azali à toroso naye. Bonjour Ndeko. Bonjour Ndeko. Ndeko kombo nani? Patrick Kalombo. Ndeko Patrick Kalombo, to mon nomination premier ministre, yo tant que Kinois congolais, ou yambia on ndengeni. Bon, en tant que Kinois, nomination na pression makasi. Malheureusement, na quand na yé moko place à outil, ba pression ngote. Très bien. Na quand ya outil, ba yambia ngo vraiment té na ndenge sengeli. Tant ba bimisaki ba gouverneur, to moni ba to FCC ba kenda ko melana gentini. Ba bimisé na 14h et na 17h. Bato FCC ba meli ba fongol ba champagne. Même chose ça la pas Janine Mabunda, notre président il y a assemblée nationale. Mais il y a premier ministre au outé pas na bango. Ba sepel na ngote. Alors et là connaît ici et là qui nini comment on a parce qu'on nous a la raison et là peut ça les constat parce que na ba réseaux sociaux tout le monde peut mouvement il y a ba O4 PPRD to il y a FCC. Alors et là on est à la base tout le monde le nomination premier ministre ça membre PPRD mais ba 4 PPRD ba sepel na bango te ndenge pe ba sepel ki na bango bila pe na mabunda. Bon et là on a kolobani na kolobaki autorité morale na bango. Oui. Azo continue ko kosa bango. Donc ndenga bana ko sa bango liboso mais c'est Kabila jusqu'à présent. Azo continue ko sa bango ba fongola na misouté. Donc soit disant ndenga baloba que monsieur Kabila a solana président de la République à chaque fois. Ko solana bango oyeba solana na président de la République. Est-ce qu'abete la bango nyosto? Je pense pas. Donc ezali bakati nyoso tout oyo bango bato FCC babeti. Par rapport à Batu na bango banda ko penser ba bima po ba continuer ça la buzo bana bango bazo ya nango ezo simba kate no moni ba comme na suka ne président yo ko kolobete ke no bobi msenanga mutu wana omoni na famille za la mutu aza négligé il y a un homme dans la Likondi. Très bien. Nous avons négligé la famille. Comme je peux dire qu'il y a 4 PPRD parce que le premier ministre Azali Moutou a PPRD. N'engé peut la ni Makamou Azapé Moutou a PPRD. Mais na PPRD à ce là ko insumé rôle à ta moro derrière. On en a pété parce que bébé ba billet. Voilà, à ce là au monde en a té. Azangane en cachette. Oh, batu ba négliger cahier comme il faut. Donc bazwa comme na batiki na coin moko boye. Si on a coin oyo batika kiye na coin batika kiye bango bayeba yite na coin wana dans les années miss wanzambe bando mona en tout cas donc miss wanzambe monier et bimisie ayona bimna miss wa bat donc bata FCC bam mata bakita to travailler premier ministre parce que biso base état kana sima fili il y a président Fachi ton dimi premier ministre a ko travailler na biso et to ko marcher na to kene ya ndenge sengel. Merci beaucoup toujours content ça micro balalia na biso na ba kinois ebele oyo ba betela biso masola premier ministre soki ba sepe to ba sepe na yete na mwa mokuse. Bonjour papa. Bonjour papa. Bonne santé. Kitoko trop. Nomination premier ministre yo ambiango ndenge ni talaka yo. Eza kitoko po eza na profit na biso. Eza na profit na biso. Ngana kanza bato na bazama yele nzoka nde zero. Zero. Kosi bango. Tocholi bango. Ba ebité. Très bien. Non, nazo biso papa. Félix Tshisekedi. Ouais. Likolo kaka comme mataka. Azama na Nzambe hein. Nzamba zo tambwisa ye. Ba pesi biso cadeau ya kitoko. Donc machine est bloquée. Non, kitoko. Bato nyonso bakozonga na molongo. Et bato yele bazolela ono papa na si akoli 73 ans c'est beaucoup akosuka lwa kizenga mais yo tant que congolais oyambi ngo ndenge nini. Malamu pe mabe. Très bien. Malamu pona profit na ngai na peuple. Malamu pona profit à peuple bon c'est que déjà bon c'est là. Oui, nazo biso vérité na consite. Toujours déjà te. Bato balbaki mutu moko penza na nzela esengeli. Toza majoritaire, toza na assemblée, toza boy papa. Nazo biso lelo zéro. Alors moi on a ba congolais bazolanda yo pour na premier ministre na biso ba pesa baso moi image ya kitoko parce que misusu bazana au silencieux bazobanga bazoyeba position ni bacha. Yo ki bato ba ebele na côté mabe na ye. Nana zangi mabe. Atiki ba mo ebele. Nana zangi mabe na mokilo yo. Aboka na moninga libanga. Mais omoni pe makamusa za mutunde ebebaka. Mutu ezalaki mabe na époque na ye wana. Ba pesa ye mbongo te, entreprise ekufi. Bon, yego komaka na ndenge wana tondi makaka. Mais lelo yo, ndenge ko premier ministre, entreprise na otala ngote. Akotala ngo. Akopeta ba suggestion ya kitoko pour entreprise sanini et mata pour na peuple congolais. Mais siko na koloba boye.
totala karaté mabe ya batu tozela nanu 3 mois ndenge président alobaki ya trimestriellement totala rapport na ye totalaka tokendeka mpe liboso tokendaka kaka mpo mokili etambola mais na premier ministre eloko moko ke poste ya premier ministre oyo azwi malgré âge na ye eza poste ya privilège te eza poste nde ya responsabilité bongo eza nanu aza responsable ya signature na ye mutu akoyebisaki non osala boye aza te akoyebisa non papa tika ngai aza homme d'état ngai aza premier ministre yo ozala kuna nanu mbote boni santé normal oza congolais de naissance tala caméra kuna mo oza méchant te naotala caméra naomona ebie tellement baméchant legi to yango moni tokoma basystème yango nde oyebi méchant ni bon méchant barégime oyo toyuti nango premier ministre esi abimi bon premier ministre abimi toa d'accord na premier ministre mais tokosepela asala mpo na intérêt ya peuple congolais non mpo na intérêt na ye na famille na ye alors vi age na ye bato ebele babiki no aza deya mokolo akosala eloko te bon avec 73 ans d'âge wana eza déjà âge mo aza papa aza responsable akozala mwana akobanga ya kosala bamakambo mosusu ya mabe mpo na minute oyo toza na régime oyo tokomaka wana te na minute oyo toza na état de droit osali mabe boloko nde kojuge yo boloko nde kojuge yo meki mbeba akoti boloko mende wana batokanga ye banini mpo na détournement diama bato toyebi te so mende akomi diamatifere toyebi te donc bamende mpe nyonso wana état de droit sofrappe bango to état de droit kolanda bango merci beaucoup papa état de droit toujours en marche nde bandeko bazoloba bana besoin nango papa boni mbote papa boni santé santé normal premier ministre abimi yo baimpression eza ndenge nini bon papa na obomba te nga na mutu alamuka na mutu alamuka nakumisa faulu mais Martin Fayulu wana peda na nga obi nzembo na ye moko te papa makambo toloba nano oyo nazoyebisa na yokana nde nazoyebisa kasi antuni so bino nzembo ni moko mais makambo nga namoni bofilme bato yango mpe nga na ye botuninga mpe makambo ya premier ministre bon lokola biso bazalamuka tokeseke na kabila to olive to shadari mais nde tomoni moluba wana félix wana oyo tobako oyine me tomoni makambo azoya nango te lokola ngai aza motema na ye komokita moke tomoni keno atie moto oyo biso tobakozela keno atia ye bon en tout cas topesaka merci na bakoi na biso nazobomba te donc tobongisaka mboka makambo ya kolala lisu eza te donc se yo osenga na Fayulu ayani kapa félix batravaille ensemble mpo mboka etombwama bon ngai olandaka mokoi nanga Fayulu so aboyi kosala ngai mpe na oboya soki ye alingi tokotravaille na félix nsaka nde tobenga na kabila nde pasi atia longwe wana tokosepela yo sepelo na premier ministre osengi félix merci premier ministre na yoki wana te na sepe aza mokolo bon mayeke babika aza moto fcc mais na signature oyo namonaki akinga kati namonaka elongi na ye te papa Ilunga aza mokolo c'est bien aza na carrière d'abord aza professeur d'universitaire ndenge aza wana c'est un professeur il faut toyeba bango mais biso tosepeli parce que eza nomination euti na vision ya chef de l'état oyebi ke nous ezwi temps molayi pour la nomination au moins 4 mois oui c'est ça c'est-à-dire que bato anda représenter babanda ko refléter na vision ya chef de l'état te mais na quand même ya bimi eza déjà ko lancer message très fort ko lobake c'est lui qui est le président de la République et puis toza pe trop sûr que na gouvernement papa Ilinga kosala bilonga kala bakoya te ata mutu moko akala kosani ni akoya te oui j'en suis sûr toza trop sûr pourquoi parce que toza trop sûr parce que président Félix ayokelaka base ebi que non bato basala na Kabila bazaki au détriment il y a intérêt à peuple congolais ce n'est pas pour rien que papa Ilunga bimi je crois bien qu'il a tiré la cause na poste moko na PPRDT au secrétaire permanent au boyebo te ça dit que aza mutu moko abimi je crois bien que ce Razaki Moutouakala, ok, biso tout peuple congolais, to tchaki misu. Je crois bien que yo ndeko journaliste le on sa l'émission calme et beauté. Donc chaleur ngeza la partout. Donc ngeke banda na base ya ngomoko. C'est pour vous dire que no biso tout peuple congolais toza na sengo mais eloko biso to sengi. Tozo senga te parce que président Félix ayebisa qui est déjà. Biso toza rese ko interpeller, ko rappeler président Félix alobi boye. À s'occuper na social à peuple congolais.
tolingi ete ane oyo ezobanda bana batanga kelasi ofele bekole tongami te bana batanga ofele ndenge nini bientôt la 4 mois pour rentrer scolaire zonga bekole tongami te bana batanga kelasi ofele ndenge nini ndeko na ngai nayebi so eloko moko etango banque epesaki na mois d'avril epesi nani que le mot peut-être m'échappe et rendre budget nango to programme nango ya gestion ya président Félix. Je crois bien que non ezaki un excédent il y a 176 millions n'espace à 4 mois. Au continue à caisse à l'état. Oui, tu as parlé sur construction de l'école jusqu'à présent tout le monde école modèle président Félix Atongi. Soit qu'on lobby que école morote au salanga. Tangela bisokas. Tangela bisokas. Soke na kanchach. Et ça na bekole tongami déjà bana ba militaire ba kotanga bon uniforme pe ba condition ya kitoko. Po ebi ke no ba nazo ya mwana mboka omoni c'est pour vous dire que non biso tozo interpeller na au président Félix Abissier à s'occuper na social santé à qui kovanda na est pourvu qu'insécurité et à la souté. Merci beaucoup. Merci papa, merci tozo continuer toujours micro balader na biso na kata ville à Kinshasa justement pour causer avec la population justement pourquoi parce que nomination premier ministre ba kuno belé pe ba les professeurs ilunga te toza pena papa aza jeune ndeko mbote na yo mbote papa journaliste boni santé santé kitoko ndenge mokonzi ya mboka ye moko santé za kitoko aza présent oye en bonne santé parce que to monaki le 26 janvier 2001 tango bato musu ba na bokonzi to monaki santé ba na yango mais le 24 janvier 2019 na robima na bango to monaki pe santé mais bomoni fati tango zo boya biloko na coalition zo boya biloko na coalition d'abord il faut na éclairer la coalition Cash FCC est dans le cadre du Parlement. Cash FCC est dans la coalition politique. Au Romon Arabiso, il de pèse jour mort tête au Vanina PPRD. S'il vous plaît, je suis combattant. Biso de la membre. Dans le lobby, au Romon Arabiso, jamais eu de pèse. Na PPRD, tu es au fond de la auto la réunion. Makam Nabiso sur le Parlement. Nous sommes en coalition parlementaire. Ça va. Parlons maintenant par rapport au Premier ministre, professeur Ilunga Sylvestre. Vous bien on est bon, tant que Fati, président de la République, a nommé, mais avec beaucoup de réserves. Pourquoi? Parce que tout le monde, tant Kabila n'a pas tout, a travaillé pendant 18 ans presque. Tout le monde a des résultats. Cela veut dire que outi kuna, nakawana kuna, aïe. Mais nous avons cité parce qu'à 16 doses, il y a déboulonnement. Il y a déboulonnement. Nous avons le président de la République Félix Tshisekedi a nommé Kabila Premier ministre. Bon, mon andenge Kabila a travaillé malam parce que alingaki ko avancé. Mais n'a pas une illustration avec la même justice, les mêmes bâtiments, les mêmes magistrats. Bambato jika moro va changer yangote. Tomoni awa ba prisonnier politique babimi. Tomoni ndeko Moïse Katumbi. Oyo la même justice est condamnée qui justice wana et blanchir Katumbi yazongi namboka. Avec les mêmes militaires, même tenue. Ni mindu ki kaka moro va changer yangote. Tomoni awa vient na biso, vient na Martin Fayulu a beti ba concert partout. Ni gaz lacrymogène, ni interpellation. Cela veut dire Fati, déboulonnage au Elobaki, et Zara n'a pas politicien, même n'a pas militaire. Yango Kabila Nengazawana, Azana Katsa reçoit déboulonnement parce que Alinga Kokima. Ote Fati pardonne qu'il ne reçoit soins des soins médicaux. Fati a bissé Fana Awana Tangiso politique. Je le dis pourquoi Fati a botami nanda quoi politicien. Kabila a une expérience. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Kabila a une expérience à 18 ans. Bah on a Fona Zonga. Deuxième président Yamboga Mobutu, Azaki journaliste. Après Aéro comme militaire, Aéro comme président de la République, Asali parti politique déjà en Katia Bokonzi. Oeko Kabila Laurent, Yepe a commis un mouvement rebelle, a commis président, Asali parti politique na Katia Bokonzi. Dose de gestion na Moutou na Ezalakiti. Oeko Kabila fils Oyo na Lobaki Awa le 26 janvier tanga Komakiao. Na santé netinga boye. A commis na Mboka Oyo. Dose de gestion na mutu ezala quitté, c'est-à-dire ayebaki politique té. Si on oyebisanga expérience ni nazanango. Tomoni si on Fati tango ya komi. Abotami nanda kwa politicien, abanda ko melana dose mai na dose politique na kati.
mbeto abanda kolela politique na kati fufu mama na bango abanda kolambela ye doza politique na kati même bilamba na ye soki basukoli yango doza politique na kati okomona ke mutu wana dans 3 mois et demi oyo asali na gestion ya mboka akomi ko abimisi ba grand politicien bazoba. Je le dis pourquoi tolandaki déclaration ya Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères ya France, tolandaki déclaration na ye tango azaki kuna epa na bango toyeko la déclaration na ye tango asali yango na kati ya Congo. Mais ça flatterie parce que France est barré. Et ça flatterie, je vous dis mon cher ami, pour comprendre que déboulonnement ezara na Congo te. Mais ça partout. Et ezo mutu nyonso tanko yoro yaka un esprit ya robundisa fati deux déboulonnement ekozwa yo. Yango moni pe ezui pe ndeko nanga Martin Fayulu saka mama F Bazayi Bungi. Et ça deux déboulonnement. Yoza mabe hein? Non 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 non. Yoza mabe. Et ça information soko yebite yoza mopanzi sango. Oui, yoza mabe hein? Marquis ça mabe hein? Yoza mopanzi sango mais nazo informer yo. Dose ya déboulonnement et côté ndeko nanga yi papa Martin Fayulu mbote mingi place ozali et côté na Kisangani bazaki misato na kati ya mutuka. Ye na muzito na bazayiba mesaki ya bazayiba ebungi eza dose ya déboulonnement. Ça va voler à Kisangani jana na bakanga ki. Merci beaucoup ndeko. Merci. Merci beaucoup na bino bandeko balandi ya club.com. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Merci pour la fidélité. To reçu que ça n'a papa justement pour to clôturer à traiter les lona bakino pena ba congolais au bazay belé bazo na biso de partout. Papa Mbote. Mbote mingi merci. Bonne santé papa. Santé nanga zanango bien vraiment na sepeli. Bino bampaka basage comment na lelo ndeko professeur Ilunga Sylvestre, premier ministre. Yo étant que mpaka. En tout cas, mais ces journalistes na sepeli makasi na nomination ya premier ministre Ilunga parce que eloko oyo peuple congolais bandako zela ngwana. Lokola ye président abimisi bisu nyonso toza na sengande toza boya toka to sepela makasi Congo mobimba. Soki ezalaka président sa que moto mususu oyo ayebali na régime ya Kabila. Mais les lots tous allés à Water, mais les lots moi tous opèrent. Mais il passe à la régime à Kabila. Non, ils sont politiques. Est-ce qu'il y a balo yebaye? Il y a bien un journaliste à yebaye. Yo balo yebaye te? Yebaye. Non. Ils sont en bossa là. Moto na bisu to yebaye bisu to za bato to yebaye balo sana mobutu. Ozwanda asena Kabila te même na PPRD. Et si quand il fonctionne na zaki na PPRD. Azaki dans l'ombre non avec en cachette. Non. Donc bino sepeli na ye bino bakino. Soto sepeli na ye Congo mobimba. Même ba kinoa nyonso ba sepeli na ye na monsieur premier ministre Ilunga. O eloro nini osenga na ye parce que kinoa a besoin social, Congolais a besoin de changement. Alors il était à côté na 73 ans ça déjà âgé. L'oni osenga na ye. En tout cas on a osenga na ye pour erabimaki lobby na éclat nyonso au président ibisaki alobaki yango vie sociale makambo nyonso occupé mboka na biso ebonga malamu peuple bali ya malamu c'est-à-dire santé makambo nyonso alobaki yango lobby c'est-à-dire alandinde vision ya président oyo président lobby le peuple d'abord. Merci beaucoup papa. Matondi mingi na bino bandeko balandi bolandi biso de partout to komi na suka ya entretien na biso. En tout cas vous étiez branchés devant vos écrans, devant vos téléphones pour nous suivre. Merci pour la confiance, merci beaucoup pour la fidélité à www.club.com. Merci à mon boss de la nation Toton Banda, l'homme invisible, pourquoi pas à Pichu Mangaya. Herman Ampoyo, Marquis na caméra, Mama Emiline Zemba na Londres, pourquoi pas à David Ingila Mona Kenge na Dallas. Merci Nabinos Bolingangai, Opebo Komelangai, Nalingarabino Etro, Boumé la place Nisubozali, Kimia, la Mabota Mabino.